Rapport, il y a l'IWA général d'FDFA. Bah, confirmé. Oui, à Koufia Solo. Na Solo, il y a un producteur naïe. Mais RTNC et Bouyang. Bon, tu es bien à Kofi. Mais de toute façon, on a ça. Avant déjà, avant décembre, non, il était. Dans l'émission, avant décembre, l'émission est Koufa. Des fois, on a dû aussi faire une chanson avec lui. Inviter Bisson. Inviter Bisson n'a pas forme. Papa forme meilleur compositeur, il y a sa père. Inviter Bisson, tu es un album. Nzembo Pesa. On a su sur YouTube. On a papa forme. Donc, qu'est-ce qu'on a vraiment représenté? C'était un mec bon, gentil. Il était vraiment. Il prenait le temps. Au Vané, au Betama Solo, des tout, des rien. Il était vraiment accessible. On l'a dit jackpot. Depuis le 24. On l'a dit jackpot. A pété. Yo qui pété. Abi mo saliko pa la peniel. Mo bimisele bala. Non. Mais ce qui est vrai, que je veux dire, dans l'amitié na bango, Penel a refusé, il ne veut plus. L'histoire base à Mina. Ah ok. Le vrai problème. De la passe là que moi ça boyo. Voilà. Donc le Penel a refusé l'amitié na Nani. A Komelinga, non, je vais dans l'ingou à traiter na Isuto. Obenga jackpot. Oui, na FCA. Publie la vidéo à Mitakala. Exacté. Na mon vidéo mo bati wana Penel a pembe. Penel a la pembe. Tina kati. Ah. Toi TVT. Aza pembe. Penel a munene. Bakiti le mutumo azotanga koma beda sur ba respecter kuta beda sur te na kata makamango azosala. Donc c'est une fausse image qui n'existe même pas. Salut fidèles internautes, nous sommes Clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec les vôtres Prince Bakali. L'année 2021 a commencé en beauté et puis Tomi pratiquement la soukayane, où est la dernière émission, il y a année 2021 avec le prophète des nations, Denis Lessi, avec qui nous allons décortiquer cette émission tout au long. Vraiment, on va en parler beaucoup de choses dans cette émission, mais avant d'y arriver là, parce qu'il y a aussi un invité surprise avec qui on va en parler avec lui, que vous tous, vous allez les découvrir. Laisse-moi remercier mon patron de la nation, merveille à vous, de la nation Tonton Manapato de Clébois.com. Merci à toi, Pichu Mangaya, boss lady de Clébois.com. Merveille à toi, la grande équipe de Clébois.com, Franklin Massiala et Steve Labeke derrière la caméra. Merveille à vous. Boutique Samoko Nakati Yabuka, vos palzileries chez Ramazani Palzilerie, Aza très fort, boutique par excellence. Qu'on a des prêtres, tout. Là, tu chez Ramazani Palzilerie na Bukavu. Merci à toi, patron Patrick Baraka, patron Rivoni na Lubumbashi, Kolwezi, Goma, bientôt na kati ya Dubaï, patron Rivoni na Zalaga Moko, Patrick Baraka, merci à toi, ya Jamal Mukuna, ya Joli Menga, journée mémorable à l'occasion, en mémoire, il y a Viena Bisso Koufatika Bisso, il arrive à Menga, et Zalagi les 24 héros de l'ombre, il arrive à Menga en tout cas, moi pensez moi que Zalagi pour na Yowana, ensemble avec ya Joli Menga, ya Jamal Mukuna. Merci Tim Skabenge, l'homme des immeubles. Il y a Willy Moucheni Kodamboka, Mama Emiline Zemba, tous Pépélé et Mbetolo. Comme je l'ai dit tantôt, fidèles internautes, je reçois Prophète des Nations de Nilis avec qui je les salue. Bonjour, Prophète des Nations. Bonjour. Très bien habillé. Hein? Merci. Simple. Le natigi nganda sa makamuna. Très nganda. Ngana betelo moya, ngana betelo moya, mais natigi lié bokonzi. Mais qu'est-ce qu'on peut makasi? Tena kena na simple. Po ye. Moskino betamiana. Ya kenena na. Basket ezani. Ye lokola za bitumba ya yebi. Ya yebi a mwana poto. Yebi ki za vrai. Na ki da lobi delce gavana. Yebi ki za vrai. Oh goche mascot ntatindaki. Terrien. Ah. Oh mascot. Goche na omoni susu ake konje na mwasi. Soki mboka nini bake konje soki wapi. Na ina dimi bile ba. Goche makodi bake konje so wapi. Abosa endeko. Abosa ni. Mais na pesi mbote quand même. Na pesi mbote pe na Turambo Malemba Table. Na Turambo na musicien. Turambo koyelanga masolo no wana te. Moni lelo za libanda hors sujet. Ozo kompana ligoza la hors sujet na prévenir déjà. Ça ne tozo yo kangate no yo kingate.
tu la mo malemba tabe na ebi eloko zolo bana mena na ngote na bimi ne logo no na pezi mbote la jongade mais restaurant na biso epeza biso mwa mpongo mwa ngolo mwa liboki mwa soso avant to kota po batwala baza batu na tinzemene na pesi pe mbote isika za Las Vegas na pesi mbote na Prophète Konde Aliloba de d'emblée auti goya auti Texas aye vraiment il a une chemise bien. Ah, il a Texas hein. Il a une chemise bien. Oh là tu. Te. Il a ma bene bon. Il y a la dango te, il y a la date wana bangano de te na ola dango. Yo kandi suko uti bamoka na yo uti wana ko intimider ngapo lingi na ona pesa ngona. Tele na makasi na ba zara na se ba Calvin Klein. Nikamote. Na bien lelo. Wa pembeni ya sape vana nye oyo kasoni. Awa biso nde bana poto nde to woloba yo sala ka émission po awa faut c'était bimaka ngabe la uta ipoto ya ebi ke kati pota Rwanda na comprendre vraiment bo sili na niveau que bo sili bo komo kende ba Rwanda bon na bia yo na sisa mabanga nanga abo komo kende ba Rwanda c'est comme ko kende nyoso ngwana na pezi mama Odette Sambote Aisha Manika Mbote Mimi Kalombo Mbote et que tu l'as l'appelé Moté Arthur de Mené Fepiko Paul Fepiko Diezola Mbutalombi na 600 déjà Irène Mokabila pona bitumbezo banda calamité na yo Mokabila na Winnie Baouti Valérie Mala na bien émission eza des autres na areke la bese Moté bon Dani Chandu na boyi batuno wana utangela ba comme na mona eloko te madame Jolie Madila Solange Madila Foule Lukisu Ange Bea de Dallas Texas. Yo pese mabanga. Yo Foule Lukisu. Foule Lukisu oui. Juste Panzu Zemando Noble yetu bomande ke bato nyoso mabanga elongwe etikaka grâce kashika bofunga bato basolola kate ngana notanga koma na bonne année bona na biso mutu loba ozala trésor ngando bido ya boy sia Vanana komona wana lala na yango na pena. Mina lubika mbonga propre. Yo komo kotsa ka. Rachel exotique c'est Rachel. Rachel la omona te, lo wana omona te libanga no sugi lelo. Mutu moko da réclamer libanga bina sali onili. La saloni. Omona ngate. Omola ngate ngabi avanda gato otange to débrouiller na suka. Voilà. Toko ton actualité parce que mon de l'hôtel biso ba grand monsieur baza na moni pe trésor ngano ça. Trésor ngano invité na ngai. Invité na yo. To yamba bien avec honneur mais parmi ba bière nanga. Ah OK. Ah yepe mtala tsaka yo. Sugat. Yango no kata na kate. Mungala solo. Na sape siko yi. Na ngala nde mungala. Mungala mutu na biso. OK, mutu na biso pe kaka. Mutu na biso. Biso to biso. Obina sap nani? Oyo pe mangala na ye nana. Ye aza héritier ya nani ya nani Nyarkos. Yem ta zo trône. Zo trône. OK. Ba musu baza saper normal. O c'est na bilama na ye tout ça mais ye tu parting zemene baza normal. Atira za neka na spécialité moko. Ye zaga yozi mais ya beta partout. Te ye pe ape yozi. Papa yoyo. Ye papa yoyo. Bon. Ye lokola za héritier ya Nyarkos. Yango to bengi lelo ayepe na mabula na mboka na biso après 32 ans. Après 32 ans. Oui, 32 ans, c'est la poto na 10 ans. Ah ou meli hein. Donc 32 ans aye. Aye na 25 valises. Alors, yango na to zela to yokai na nao ya yelingai na na bokufi mikolo moza kokufa. Bonga yelinga te. Yo koka. Yo da muda biloko te. Yo da muda logique ba tricot na yo na mabende ola te udi Rwanda oyo na ba sapato udi Rwanda na jean na udi Rwanda. Ba ibisi ngo ili vola soki ya katikati voiture moyo na ngoza vola. Chevrolet. Eza vola la. Ba udi Rwanda. La bien, ba bi ola vola ole dans la gauche ou droite, yo vola à la katikati. Sur Chevrolet ba bi il faut otindika on a 20 personnes pour ça voiture à sika et bimi babi faut tindika makasi et puis na yo ki pensa vola na katikati vola à gauche ou droite so ya bino voiture kuna somo andiango na levi kuna na Rwanda ka 3000 ba obeta yo nabi na lobi kanga kolinga mise bebate suka to kana na depuis début te suka wana Nabi suka
Ça n'est tout mon ingate. T'as vu sur toi la king? Sur toi la king. Voilà nani. Sur toi la king, bangala, obigaret. Ouais. Bangala roi. Toi ba roi, na mito na musique toi ba roi. Toi ba roi. Après Mobutu. Il faut pas. Nanga poto, nanga kin to. Yo pe pas nanye. Yo pas na penye. To yo kala. Ngape kana lo ba bofandi. Te yo oyebike ngana to na contrat. Contrat na biso to sa émission na biso. Est-ce to sengo tanga comme il faut pas. Ndako na tangite? Yo muto tangi sikoyo nani Inos na hors dossier Inos eza makasi awa. Oh. Dossier Inos eza makasi. Kasa aiba mosa batute. Auda na label ya Fere. Nde yazo. Nde na yoki sa. Inos abala ye. Na lobi Auda wa makasi. Kasa ngona solo bat. Mwana makasi ogonozwa mwasi ya musicien aude pa ya Fere. Fere yo pe otika ngo boende ni. Azaki mwasa Fere te? Non, na lobi te na mwasi ya Fere. Na bia zui eloko ya Fere. Te wana zui liba eloko ya Fere. Mais eloko ya Fere ezali moto na label na ye abeta na Fere bien bazala na. Mais za différent na libala. Na lobi boye ye pe abala te amakango na ye. Te babala na. Ba image lobi boye yoka. Na lobi boye. Ya banga Fere te mwa mbalo. Fere yo pe olobate. Fere olobate. Fere olobate. Te alobaka na musique bilo mutu abeta be gogo ya mike ogoyeba. Bon monto finga eti alobate. Nani? Nani la finga Fere? Fere moi nangana ndo finga. Na ko fingete mais roi du Congo et du monde des Ali Fali Popa. Akomi Mutami Balé. Oya zo ke ko botule Fali fa sambela. Pour moi na zoya nani. Te. Oyo nani comme nani? 00 na bon monde a corriger Fikine combo ya corriger Fikine makasi combo ya sika combo ni inspecteur Kulombo oui bien inspecteur moko azala na bilamba ya salité boy mais akomo mabebo yoka na voiture akala mais problème na ye enquête na isuka ifa kango OK aza mystérieux abokanga yo kaka yango 007 goyo azo expecter tiabotola déjà classement ça la évidemment classement Kofi Wata Inos ba ibrato bon ba puta ko mabe oza pe na mbongo te ba pe mbongo ba lunga te ba pe zo Chevrolet ba pe zo Chevrolet na komi na la ba pe zo Chevrolet Mikolo na komi ba pe zo Chevrolet ya kotindika na yo na comme nani ndeko na mwazi wana comme mutu na ngai nani manike te nani manike ande na mutsakata nani Kizinjora asaini na yo kisango bolobi asome mutu ite na tomboli te omona lokoli bonjour et tamoni au bandel sous deuxième scène on l'a teni na bino ana on l'a teni kitoko ya tout pe bien na mon chapeau ko ya ite chapeau tu ya liboze pe ko ya ite ya liboze za ki choc ba première fois on a invité ya mbalo et siko etikali ya rouge voilà retour na on 9 oh na côté ya ba passer ngai teto ebi ana bangala côté ba pasteur ba journaliste nga bo ba journaliste yo mais yo nde mabe kobo na Rwanda yango Rwanda ngoyo bokide osali babi pour la première fois côté quand même arena ngo ya na wa okene yo kate te la lobby te na tuni na bien na ndola na consolation ya arena ozaki na billet mascotte asomela ko billet bona mascotte Kofi non na lobby na lobby boye na lobby owangani mascotte lelo mascotte awangani yo omoda awangani yo lelo oboende kombo wana na kombo wana tenga Kofi nga Kofi mascotte ya na nga menga Kofi biango ezape o Kofi asomaki mais ceux qui mutation bilo bien il faut appeler ça pour récupérer bon ngana lobaki na sepeli elo na sepeli na yo arena o ya poto e raté na kemba mo arena Kigali ko kota arena Kigali ya mabe makali so mo batonga ngo bien Kofi succès na arena Kofi abuki arena mabe et puis kuna lisolo ka Kofi monde ya mabela ya beni wana nde monde ya baza tata te mama te to sola masolo na te bon ça va
to continuer ka to loba ina on a débit c'est problème on photo filmer ngala baby ça rappelle l'émission ngala baby ça otala conseil à wata na fikine te man menga mutu na sali yango yon to sali conseil à wata bosa na kina na no saki yango OK mutu aloba plaire ko za déborder nan no loba ki yo salo sa prière na sala ki campagne yo mona e manto ka o lataki wana sikoyo to 16 kuna dia plein. OK. Na okotande pona na kene ba Peter je vous salue. Oh. On sa bongo. Na bandi pe pona kanga. Oyebi batu batonisa ba concert batu. Eza ba adversaire. Ba adversaire. Batu siko ya ba Gaulois pe de Gaulois vous êtes là na kidi ba pe bandimi ouais. Na bandi ça je salue les warriors. Na kidi ba ouais. Donc batu na to ba ya ka tala. Ba 200 500 800 1000 ba ça 1000. Koya kotala ka so ça appelé. Oh ba on ba ina plein déjà. Bon, il est pas dans un conflit na batuti. Wata bien na. Il y a soin, il y a propre. To occupé dossier à trésor ngando les grands musiciens. Donc comment wana? Donc comment pas trésor? Donc comment là et aussi ça là bilo Mike. Bon émission le vous a suivi. Ouais, émission à fin de l'année. La fin de l'année tout ça là batu plaisir. Trésor ngando azadia na ba benda e ba mona moi bilo on est des autres. Témoin mbalo à Lati. Andimi. Weston, Weston. Oza Prada. Ba Prada. Ouais. Po yo déjà ça la basapata bien te yango nanga na ki ba basapata yo jité ming so na lati ba yo jina na mélange yango na ba bilo mususu quoi de o beti bosa na yo jité tout ya mamoto ya mamoto ya compliqué hein très compliqué yo ebit to kana na nani na papa wimba tina ona le labo omona yit na monagi omona na concert mukuluti na monagi omona ba pièce ebi ke shiba gangi ça lié plaisir yo na la taille bien te à la taille très bien non comparé ta ya za mutambongo ya za patron ngaza kaka mona musali n'a pas patron à ma manière mais lui c'est un patron reconnu renommé papa chéri talaga beaucoup de respect papa chéri Babi bato ba aussi quoi ba carte la 2022 à la carte nani ba professionnel de la solo a rosé quoi OK ndala la alala te bon a aussi quoi album a été OK a bien sur 2022 munda beti concert na fati wata pe abeta na bien kasi wata za pe mutakuna bazara wata na ye na inosbi na ba musée chrétien nani Mike Kalamba excellence nani kasa a comme numéro ba pasteur ba non ça on lobo tala ité ba prophète ba pasteur pasteur on alekimbi yo bilo ozoluka l'émission alekimbi nani na mbongo te mbongo mbi aleki te mbongo Mike aleki Mike Kalamba na yeke mta déclarer dans les sommaires na poto alors bona mikuma ya bana te mazo quand même akoma ande mamo makasi takabaka ngaso na kutane 500 kasi montana inani yo za 2000 za boy o bandali banga ne bana toko tipo to baningala yo aussi 2000 te me sembo passer ça oyo 5000 émissions mais na lo bien mutu azuku tu ba pesi kamara nae Chevrolet kufa mais ya lola tango na nzoto botoke na biso donc yo mwana mongala solo so azape musicien akomo yimba toi ça comment nzemo na toi ça c'est fou to yo kaina yimba muke toi ça ba chéri ya boye toi ça ba mibala boye toi ça ba yoji ya boye toi ça jamais toi ça ba moskino ya boye ba pasteur aboye toi ça Denis Lessi aboye toi ça jamais ba yebisaki yo bako bengano okolala na kaf tala lelo nengo suki Mario na lembio oleli tsebo abi olala na cave cave mo sa bengano cave Trésor ngando yo papa yo ye bima papa yo c'est fou Mwambalo Boga alata bien et puis azape Mario ta na mbonge belé mais na CP na acte moi salé alobi na ojube non et on moni moto ba rééduquer je l'aime ata za grâce à père ayebi que JB
à une star, à respecter, à apprécier pouvoir. Ça m'a fait du bien. Donc, donc, il le que JB a l'équipe. Mais c'est une façon de parler qui est trop. Il y a tout tour maman. Jimmy Bella, là t'as bien été. Ah, na yebiete. Jimmy là m'ta pesa ma gabana ya or, ya diamant. Batanga mama rifa na London batanga. Na yebiete. Quoi? Ngana yebi Dani Chandu, Nixon Boutique, Bruno Lubika mbonga propre. Mutaye la bela yote. Akima yo. Te akima ngate. Azali. Bomona naka. Bible ngoyo. Oza pasteur. Est-ce qu'il faut tia Bible? Tukutanengi il y a 2 semaines. 2 semaines. Bible. Te tukutanengi. Na belao. Oza combien Bible? Te apianga 2. Boza muke na mbongo na pasi ya mboko a promettre nga 1000. On l'a dit jackpot depuis le 24. On l'a dit jackpot a pété yo qui pété abi bo sali ko bala penyel bo bimisele bala non ah bon ken piana lo bay bon la landa ki te petuana toza kolia na penel na epa beda sur kula likolo na rotana ba petio nga muta alaksanga ba petio ala eza yena ni ba petio Rigo King ba yaka ba période mo boye ba présenter ngajak na mano soutenir na bana osala ko c'est un petit bien c'est un petit qui asima moi là alors tant de benga bivena besoin na yo ane patron ma caste à moi de prière bon azo luka OK tant benga tout na penel ensemble toki tato komi na flat na nani na rotana to non to logo na rotana toki na fleuve Congo tato komi na ayi singa problème azaki nango to sololi amoni penel ayi singa vie ogo permettre na solana ipo na sepana makasi na solana OK ndena nga le temps na oswana Jean-Marie Lukulasi bango batika na sima balo solona tant na zongi au sali médiation na sa médiation te ngana grand prêtre na la médiation na bataba ya ndengwana te azali ki ya mwana ya musika donc je lui ai demandé un service ndé service wana asali lié service wana alungwa place azaki pour le ya vandi wana ba installer aza la place wana na fleuve il faut te reconnaître ngana franc nous a franc na bato tant ba a transférer to yi batiki wana na chambre na ngana ki na pese merci bon baza ba mi en tant que ba mi na komo yoga mais nga mona wana yo so yeba te na ebite ngana tata te baza ba mi qui amitié normale simple na ebite kombo ami wana ezola sanini mais ba komi ba ami ba petite amité na ebite OK na ebi vi na bango te ponga kota vi neti trésor azabwe na kokota vi na ete na komona na mwasi mo boy na komona na ngana kenda ite na sans wana ba zongi. Après, na moni ju mona yo wana apeza iso montre mo boye ale montre ngo apeta ma boaki yango sonde na yego zo ça fait la petite penel montre montre mo boye bon na yebi ya moi qualité na ebité en tout cas na observer gite pour montre ya yebi a mona poto montre ba observer ngo nexo yanga na lati boye ba arbitron tetika c'est oui il faut que na maison à la maison parce que ba faux pezali vrai faux 850 ezala se ba monto ya yebi ba souli ya ba 10 000 ali ba tika ayebi ba bilambe zebi yo ko kota domaine wana te na conseil ki ko kota raté wana soko moni ba chapeau ba za ko kota raté monde lix wana monde na kota te voilà wana tika ye na nga yo ko kota na yo pe mais nga somba bilo na carte na crédit na OK na concept wana c'est que il est prêt le go la trésor ya Zonga no pena yawa et pas na yo les messieurs n'ont pas na poto na poto ndabo c'est dîner OK donc mutu tout na parler na tout le monde songa na za awa c'est parce que na ndimi ezayi na ba momi songa kama mona JB pona ndimi ke na fa ba momi na mikili na na biso basi donc ba momi tout
Oui. Ba momi tout on a mabala na o bazala mabala. Bazala ngai ba Peter. Na o mabala ya yo. Tout le monde non, na ndengo ya yo ana te ozolo ba makangu te. Na makangu te na ba fanatique ki ba olela ngai. Na ngi fanatique mais. Oza boy ba. Na parler mututu Daniel Les. Ah Daniel Les. Ah c'est que ça nga. Daniel Les donc Alexandra journée na ngai. Ebisio. Yeah, ça démon. Yepo na yo na zomo na o break ah. C'est pour ça na yo à mon réalité té. Break des break. So nga na Paris, le king de Yojama Moto, le king. Na kata king. Na moni mutu musute na moni ye na palin. Et puis na on dit na on appelle la réalité ta. Ba blo ma matata za na o ba mission so batlo makelele. Ngam na moni on chez. Oh ka mo na kina na ngote o so ndeni na moni awa. Yango. Oui, mais je suis un peu de temps pour la carrière. Il y a un moment devant moi. Donc, franchement, des photos. Tu as des détails pour la polémique. Vous comprenez? Pour te pencher dans yo. Voilà. C'est un penchant, c'est un réaliste. Oh, un réaliste au penchant. Donc, n'est-ce pas bien? On peut se faire bamboter. Tu as nous tout se bamboter. Tu es aux attentes yo. Richard Luemba, il y a Métiol. Martin Skoudimana, Claude Vemba, Eric Poulet de Lausanne. Mastanao. Eric Poulet de Lausanne. Anisha Manika, Guila Roche, Ikuku, Bile Kok, Jean-Si Mayasi. Patrick Meka, homme jaune, Moninga Trésor Ngando. Ado Jabir, Toms Lumière. Kanta Yala, la Zeme Bilamba, Yepe Moutabayodia. Massanara Pompon Bilamba, ami d'enfance. Nene Lopez. Brader Mavinga, Trésor Bozo. Gelor Kelo. Yves Kongolo. Junior Senda. Ekobat. Alino Sene scénario. Papito Kindodi, Bruno Matadi Mobile Atembe, Jean Cartier, Francine Bala G8, Gauthier Mascotte, BBC Nzongo, Odette Lessa Moisi Kitoko na Suisse, Papi Mokwei, Roger Konde, Jimmy K, Papa Rolls, Zwanga bien, Alain Kibala, mon producteur Colonel Bonabo. Voilà producteur Colonel Bonabo. PC Mbote. Colonel Bonabo. Bilo ono yangwana. Voilà. Mambo de Diblin, Mimi Kalombo, Mélanie Malenga, Moïse Losenge, PDG et Dox na matete. Voilà. Boudila biso. Yakala. Un hôtel n'a dansé les héros. Oui, ba place ya ndakona. Wana landa kuna yo. Oh ba série boy abotola ka boy. Te abotola ngate. Ah, ezaki histoire na hôtel. Pembeni enanda kunanga. O pe boy wananda kunanga. Abotola te masolo. Ah, masolo. Bo beta masolo kati asomba. Abeta vrai plan. Mais toi clôturer dans mamona parce que tu sur la léo mambebele na trésor ngando ba tu ba la biso pour na dossier à peigner wana nde to moni ba mo sala ngo be mission. Omoni moto na yo te. Tala. Omoni photo na suki sa dossier. Tango ba ebani wana esili. Comme petit la mo vanda na ngana ozonga na ngaboué bango to ba solo mamna ba na sima etalinga. Mais ce qui est vrai que je veux dire, na amitié na bango Penel a refusé, il ne veut plus. L'histoire base à Mina. Ah ok. Le vrai problème. De la passe là que moi ça boy. Voilà. Donc le Peniel a refusé l'amitié na nani. A komelinga binon je vais na lingi wa traiter na isuté. Obenga jackpot. Oui na FCA. Yé moi ya kolukanga petu kutani. Bon, na arrangé ba relation na bango ya amitié na bango mais isimité moi na longo ya binon ba mama epsanga o kokisate ba blog belé. OK. Donc ce qui dit que je pars. Abimi nae na place wana accueillir place mususu après troisième place abimi nae azongene ndako nakoloba ke yabi au publier ba vidéo mitakala ya pene ezate na moni vidéo mo batie wana Penel la pembe tina kati toi TVT aza pembe Penel la munene bakiti le mutu mo azotanga koma beda sur ba respecter kuta beda sûreté na kata makamamo azosala. Donc c'est une fausse image qui n'existe même pas. Mais ya yebi ya zala mobali na ye ayebi plus que yo na mutu ta ozota la vidéo faut dans l'intelligence. L'intelligence c'est quoi? Tu peux comprendre que eloko eza bien ou eza bien té. Ou eroza pe montage. À partir de tissu ozota la kelambo ya vrai. Ba tissu ba Turquie ezala engengaka.
tissu ya ba yoji ba grand prêtre nyonso ngenga ati ngaso mudia sa lati ozo ya déjà na moni brillant mama fute ngomo plier et simbati wana ya biloko na ngote biso ebe lamba oyebi ke lambo yo yoji alata aboy oyiki alobi te ke yoji asala chaussure ya malamu te mais parfait asala mo ba parfait ne mais et moi bien mais simbati parfait moi muke parfait na moi muke mais ça te me côté chaussure à zéro a imiter na ba western ba soulier mutwa mais et simbite ya yibi mutabi la marola c'est bon. On comprend. Donc Peniel était avec Bazaï Bami. Aligné ni soit amitié. Bon. On a réclamé le moment sogi Instagram code. Oh yo mobile mo, on ne peut ça code et pas moto. C'est ka ma casse hein. Na okota wana te mais yé alobi ke mutasali akangeli Instagram ezana. Mais ya star munene fongola kaka lelo. Bato ebele ba okota so comment na yo ezokota ndenge nini ba ken permission bon wana omoni ken ken na mwana moko tantôt a pété tantôt a normal tantôt a boué ken moyen na simba ete ken na mwana yaneti na enfant na go bo maman na ngati et puis bo sala ka pe place moko o toucher ete aza mwana mwana oyo de king den te na sala na été ngana travailler à falité na répétaka yo biloko wana moi je suis naza élevé naza mouton Fali c'est mon fils Fali na lingaka ende na linga Jonathan na bundela Fali pe ayebi abuza nganzoto biloko nenyo se simbaka ozomone pa na nyonso ata bobenga ngo monotonie ngalinga ngo ngai siko Fali siko azali aiglé lelo ata mutu mo abeti musique ko lega Fali na ondimete ozo comprendre niveau na ngati ko bien na ngati na ndimi yo e ya bongo na o changer te omoni pourquoi na linga héritier parce que tana komisaka nani héritier anima mais siko niveau héritier comme okende na yebisaka bato il est dangereux si quelqu'un qui va remplacer un jour Fali comme héritier parce que héritier ana un amutute héritier a sa combat na ya musique bon on a qui na héritier remplacé déjà te a remplacé te yoka héritier bi kenga na mutu na ye azokoma na betap mobo ya koma na minute na Congo ana ba play aza na musique bato ba ibinze monaye aza dangereux pour na nani mais mukolo ba osala featuring ba mi balé ça la bien autant il a 5000 c'est pas beta na kisasa na kaka obana succès non fere kaka na yena nani oyo fere Fali fere nani ye nani comment Fali fere 007 na ba concert bango na danse siko mutaleki bango za jube na yena mwana musaka to oyo nani non oyo za na merveille Fabrigas Mike Kalambai président ba pasteur Nyoso so tiango go tienga te za bien bon nga de na mutakala na sala combo na le prouver na kinti na le prouver te tala ba prêtre kolata na za premier na ba biloko tout bango ta ba to fournir sanga bango sur la nardiesse hein sur avec conviction voilà il te convainc na za ça bongo ngana yo kaka na boyi na kota na mamna bino ça les a problème te to mais dans la vérité ba innocent pe abeta wa pete na moni abeta ko bi ke vie mon peuple ba condamné vieux à perpétuité combien d'années à perpétuité ouais services spéciaux bon wana mamba politique avant to kota autre actualité parce que wana de to chiter voiture na ngai kaka kanga ngona e ba iteke yem da kangela nga jibi na ngai ml ba kangiako bandati lelo au raté bon to kota sa trésor ngano pour sur la nan moi bien pour que do chiter na yo le mama de faute to koma wana ne to ko chiter mission c'est bon makambo ya fati totika ya para politique totika fati le la politique mingi na bongo bilaya na o ya gentini osali makamu na matete kuna ayete merci ayete ngana sepela gite esa makamu na ayete ozoi combien bible ngo eloko te nana yaki atindi ata mutu te biso bible bref elo do banga ga bible atindi te bon nana yaki a soutenir na début pour la organisation atindi passer moko après combien bible $1000 na leli
Vous avez vu $1000 seulement. C'est que l'on c'est l'équipe. Papa Tigo Yozo, qui s'en a monté, ma femme Bélo, c'est l'équipe. $1000. Trésor Ngando, Papa Yoyo. Le meilleur gouverneur Ngobila, Abi Abelaki. Au monde qui sort ça des commis. Bon, on a Kansa, Rwanda. Ata na tout ça m'a dit le rôle là yo ndenga ya kité mais azaya biso tolia katomelaka tokendaka asutela ngai kaka ti lelo taka tokenda olia na ndako ne kuba tolia ki to na yo pe olia kombe wana gu tinaliaki nanga lova olia ba loso tika lova na beda sur na yuna tika lova ngali ko ngala ngombe kuna zanda kuna biso yo liaki de planga moko kaya de ngobila so ke par de folia bozo go di 12h au ma 22h tala lo moto te amalam ayamba biso bien c'est bon hein Trésor, c'est bon le gouverneur Ngobila. Ouais, c'est un très bon gars. Ok. Trésor Ngando, Toto coach dans Trésor Ngando, Ozana Kin pour combien de temps et les lomo qui tombe au mono à côté à Prophète des Nations, Denis Lessi, ça te fait comment? Thème champion dans Baka, champion numéro 1, Bazarana numéro 1. Yo somona déjà numéro 1 dans l'échec. OK. Ce matin. Tanena Kin faut na côtoyer numéro 1. Comprendre? Non ça décenté. Non bande la peka tena comme ça au king. Champion à la gare na champion. Les alliés s'allient avec des alliés. Ba allié ba numéro 1. États-Unis s'allient na nani? Na France. Na Allemagne. Yo mona déjà États-Unis s'allient na ba Chine, tout na ba Corée. Ba s'allient na ba ba numéro 1. Donc numéro 1 ba numéro 1. Voilà. Et puis les abisso bangala quoi. Meilleur sapeur, il y a Ekolo, il y a Congo, Mungala, c'est moi. Papa, le king de la SAP. Denis Lessi, plaisir à tourner à Menga, à Palin, à Kishinga. Dans mon événement à Palin, rêve dans un journal dans Palin, pour Palin, bon, bazan à Palin, banin bako ça abisso. Mais en réalité, on a mon toi dans ma campagne. Mon fleury, dans ma campagne, mon fleury dans ma campagne, différence. Bon, ils ont côté Moron, mais bon. Voilà. Comprends? Namoni Bacheche, Namoni. Palin, cité des oiseaux, Sogiri des oiseaux. C'est pelé. On comprend, hein? Et à tes bâtons, on a pas tenu bako sabiso. Oh, ngandona tongate. Mais tant n'anga ya non tongana. On comprend? Mais t'es beaucoup sabiso que oh biso tout ça là bas 5 étages. On a mon nangati. Mais tout en pesant la cadre par rapport il y a nze mono toi ta ça. Ayo tchelo mo loboko pour m'amener que les bosso. Mais ndé toi boy déjà promotion no swango déjà. Toi na sanzete, na sanzete. Donc fraîcheur. Il y a ma moto là ici, na sanzete donc. Toi décortiquer tout ça déjà ba fraîcheur, toi déjà ba malili ba sensation bien nana Denis Lessi. Les seuls prophètes numéro 1 ou l'équipe ba bango tout ba Moïse Mbi et oh ba nani ngamo c'est jeudi. Numéro 1 ou azana na éclat wana na c'est la polémique. Mais à l'objet vérité. Les gens à part qui pastora na c'est lui qui décide. Mais wana mwana ngati ozonde la polémique. Te wana polémique te. Na mboko yo muta. Te yabi oleki. Na leki bango te. Surtout mokili ba yo ka ba comprendre net na nyoso. Te collègue mais collègue ani. Yo ngana expliquer. Ba la mystique ba car. Si. Bon yo zo mona carte. Na renommé, na succès. Na lobi eh. Bon avant bango. Ngana tanga émission nga. Otangani. Ba to leki. Na lobi eh. Yo ganga. O mondinga na bo. Bango tout wana ba yebi ki délai 5 grands leaders. Te ba yebi. Atanga pe na yebi. Bon si ya a déconner nani. Mai Kalambai. Ai bi galiki na ngati. Ta yebi. Mwana kutu. Mais mambala qui parler qui te mbongo ba discuter ngona TVT po mbongo ezelo komo yeba mutu te mbonga nango. Mutu busana mbongo te mana diamant mongo ya 1000 kara. Yona Moïse nana leki. Nani? Moi mwana yiko bota malelo a mwana mukete papa. Boyona mutombo. L'histoire ngana vandi ici na mboko oyo. Yona mutombo na leki. Il est difficile à oyeba. Mutombo. Oui. Kalombo. Mais c'est difficile. Ana mbongo na eske ngana yebi montanza nango. Na yebite? Oh na oyebi so elongo moko na biso nyonso ana mutabanda ko so banda ko liboto ezali soni. Soni ka futa. OK. Beaucoup tino. Kudino via asomi banda ku après mais azali mutu moko akina mbongo ebele mais mutu so azana investissement te ko kanzate nga de l'instant là ça makelele wala nyonso. O ba sérieux wana. Na ina ndako te. Mais j'avais l'argent.
pour nous qui n'a pas dit 100 000, 200 000, 1 million, n'a pas un milliardaire, mais n'a pas un million, mais n'a 100 000 d'un côté. Mais n'a sacré non, n'a teka macaron na Brazza, Brazza bango 1 million de francs CFA. Basomba 300 macarons cash pour n'a pas fatigué. Voilà 300 millions de francs CFA encore. Et t'as beaucoup bilé, mais n'a tongati. Na période douane. Donc organisation, mutuza na mbongo muke me a organisé. Moi oye bateke ana mbongo. Mutuza na mbongo na ndako me atonga neti. Donc c'est compliqué biloko ngo. Mais côté leadership to yebi ba vienne to muto mba yaya, ba soni baba yaya, mais na génération nanga après tout c'est moi le leader. Ba pianga ceinture siko yo boyi maloba nende. Tena boité. Na ibo makamonga na sali bango na nyoso ba sala ngo. Si. Pesant micro, monde ba saper. Tout c'est belé. Il y en a plein, je peux t'en citer plein. Mais Soza élu, Soza na eloko wana nanjoto nao, ça veut dire t'as quelque chose. C'est toi. Quand c'est toi, c'est toi. Quand c'est ton époque, c'est ton époque. Bon, Nord de Paris n'a pas signé Pembo. T'as un gars frangin, un frangin mais. Et le gars t'es. Classique. C'est du propre. Propre, classique, élégance. Mais bisous, on a moutouya, on a pris des ordres, on a défi, on a bambon et belé. C'est la différence. Au moins, il y a un papa même pour assomba bandako ebele za problème pour loko de za bandako so somiga 10 pièces à 15 000 il y a 7 000 on a 70 000 tu combien na machine à combien de ndako mais en nzoto on se comprend mais on go somela on dit ndako na kinkole on a batamu 30 ndako mais tala ba fest na chaque ba festo eza ba kinkole o kinkole eza condamné to ba condamné eza yango mona mais yango mona tala ndeti oka o parce que Oza 4 Chabat. Oza condamné. Oza 4 Chabat. Il y a condamné eza robe. Ya robe. Oza 4 Chabat, on a 4 Chabat na kinkole na support. 4 000 balles. 4 000 balles. Comprends? Oui, elle a 3 000 balles. Comprends? Bah tu as eu des Chabat sur 5. Pour y aller à pièce par pièce. Pièce par pièce, pas ça et donc et l'euro il y a ces prix mususu mais ça y a un moment mais à pièce. Bon Prado beti na makolo. Prado bon non ba prix normal ba 600 ba 700 normal. OK. Comprends? Et ça non donc via moi non pas. Mais 600 on a Weston. 600 na Weston. Et cause ça c'est sécurité 600 € on a na poto et il y a les sécurité. Via moi en bas il y a compliqué. Comprends? Ngali on a sumba bilambe belé ba seka muninga te na eki na mon réalité mais o bangonde balba na ngai wana na somona na ngadi on a lo baina batuka na kina poto kaka soki parce que Patrick Meka ombre jona somba Patrick Meka ombre ngana moni net bandako ya ba Ville Pambani na moni bandako net ya ba Joka Sange na moni bandako net ya ba Cyril Kina ya ba Nikes Bayaka na moni bandako net ya Patrick Meka on a Nikes Bayaka na moni bandako ko tsaka batu ba komo to éviter oh na ba tindelo ma bendo tiana kingo na pesa ba moté oh mikili na nga so problème na nga so de la pia to que de test na nga so problème na été pour c'est mon grand frère trop de rivalité réalité en haut et na pas mina donner laisse mutaye bana qui est qui réalité en haut gagner bango papa Mbakufa atika Al-Qaïda on voit la réalité na nazo ko honorer na nazo continuer masolango na nazo ko yemba na nazo beta frappe ti lelo moni Al-Qaïda tout ça net mouvement groupe mais Al-Qaïda lelo bango tout on va bosser l'équipe de France yo ce qu'on dit yo pona yo net na Al-Qaïda to beta net masolanen pona yo nana rien heureusement ngam poser la question mais nga suna tunyo ngana bigi no leader ya Al-Qaïda c'est toi ngana tunyo na ndeng tozaki na Al-Qaïda na est-ce que kombo musoka sous le loko asomba bilamba a beta forme asa sunine mais comment peut-être raisonner na mutema na mutu na peut-être Patrick Meka to trésor ngando to à part Patrick Meka ombre jaune na yo et Sili on habite Jimmy Belaute wana bituma banzoko likelele pousse la tête mama forme cha Cyril Kina ocha ye ocha Trésor Ngando ocha Patrick Meka ombre jaune ya pousse fait malenga Paris toi on vient de se mourir fait malenga c'est le alata rifa malenga Paris c'est le Théo là le papa zate papa pas ça bimi Rwandais
mais na suka mission faut na suka mission faut ote nga papa mapasa ngoma nani po souffler nga na pour nga zana te na ebité to mo chité comme la télé c'est le temps monde de tala yo prophète des nations Denis Lessi en tout cas ton la page noire o ezage mokili lelo batu mingi ba benga balelaki ba bengo mo Japon on a compatir na épée a perdaki petit frère na Alengombo en tout cas mes très sincères condoléances bengo mo Japon merci Nixon boutique merveille à toi ya foule luki sous monsieur le président ya Bruno Lobi Kambongo ya propre Palzileri na kati ya Bukavu boutique par excellence merci Ramazani Palzileri mon candidat Costa Bakolo Bukavu merci mon candidat Costa Denis ya boss na kati ya Bukavu wana noche congolais français américain triple nationalité to masola qui nous to komana to komana to komana nde to chute na yango to si ça pasteur par rapport ya liwa ya général d'FDFA ba confirmer Akufia Biso oui Akufia solo na solo ina producteur na ye ya génie mais RTNC et Boyango bon to yebi ka Kofi mais de toute façon na sakola ki avant déjà avant décembre non y était na émission na que avant décembre émission mon kufa OK avant faire olobaki ya munene donc kufa bon trésor ngando na pesi mote na makambo ibile na lobaki na lobi 2022 ba musicien et belé bazana bakisi ba osila moko abela mutu moko avant oui mutu ya bazar wana omoni otuna mu depuis de abi 42 mutu ekufiti ata oloba ilo oteme azadi ya mutu ekufiti OK eza bana mutu na ndako bote pena si oui papa 2 plus 2 abi 150 yo mo comprendre ya moi il faut me mayer na CNPP au traiter oui bien au type d'abord papa c'est combien 2 si 2 si 2 maintenant 2 plus 2 si 23 malamo so bozai na moi si boké réunion la chambre que moi no to sabila pour na to même l'église donc c'est ça moi abela mutuna et puis ba nzamba otombola ras mususu abato voilà prophétie oui otombola racine mususu bato kuto moni na classement au moins ba trésor à moi ba le sasu mabele c'est et puis na muto akala moko na ebisa ya ozonga mutakala moko ozonga ya musicien maintenant sentir on a habité que sur les azubes maintenant on peut sentir pour na moni mikolo vraiment il commence à faire beaucoup d'efforts ah bim ça peut disque na 2022 adane na bikakatano OK mutu fallait produire nze moni akufai OK mais na moni babia obimisa wana janvier wana zo mona on écran prophétique akoya côté politique na sakola déjà tabato wasiliki na mona ye Félix na sali yango te pona linga ke non je l'ai vu on débat besoin intoxiqué par rapport à discours na ye oga lobi na ye alobi ne bien mais basa bandeko na alobi na ye alobi ne kuna ke abaloba ndeko ya mabe ça mabe mais baba bandeko na ye est-ce que sumuki toi bangala toi la 12 apôtres Jésus en a 10 bandeko na ye problème ezali so compétence c'est ça est-ce que aibo la tate ayebi oyebi mission te na yebi na yebi masolo ya nzambe makasi bon sikoyo ce qui qualité ezali et que zo mériter où est le mal ata modlo baza tout autour na elo tozo boya nde kotia muto oyo azo mériter te incapacité là c'est pas bon mais ce muto na maele abachi yo na taza ekolo moko kabila pe azalaki na azakatange mais ngoi mulunda azai présence senite azai katange katange bon bon Denis Gadima est-ce que ayebi musalate ayebi net yo be do moni yo bienvenue oza musakata ba vie Jean-Jacques pe musakata est-ce que ça problème il y a problème ce qui ne déconne pas permis c'est la sécurité comme aussi mutalibana pe akozala ana maîtrise en matière il y a pas de problème tande ngozango tchanga attaché de presse là kuna kena ndekona yo pe ndekona ngai ozo comprendre muto nazomona aluka ngaka ba problème tous les jours ezaka mais moi il y a un peu à moi nani Angel Moussaïli na mona benga na eba ite ndo ande azawa Angel te wana tuna ngai Angel soki biloke bele na okita pona la bon secrétaire général maza nani ya secrétaire wa Simbi adjoint ya église na ngai wana muluba adjoint muluba nga musakata bo bidjo pe na Simba alende okima na bon musakata wala okima bon la tia
ngai na baluba na bangala na batu mususu bande ko penda basaka ta bakenda na mo prière mingi te na moko en secrétaire balega bako basambela mingi te basambela mingi te bon toi c'était parce que tu au courir derrière le temps basa mo ebele par rapport ya obsèque ya général de Fao et ta linga ku na ndozoye mutu na yo na ndozoye ti na Cameroun ozo prévoir nini oui te to kunda avec honneur mutape nga instrument ya liboso na bande église et bien ta commissaire au pasteur bon commissaire nga pasteur te be muta salina comme appel de l'Église à participer bon grâce à ce instrument un mois un mois un musicien yango moninga un musicien profane c'est moi ataba to olobo ba koloba je n'accepterai pas ça. J'ai soutenu ces gens, j'ai soutenu tous les gens qui font de belles choses. Moi, je les soutiens. Nayoka bango, tourner trésor, nayoka banze monae, nayoka pe bango nyoso. Mon tobenga bo ba paye te asalinga acto ba créer ba kopesa ngati. Ba boyinga ba tutu ba boyo pesa na famille ba boyo pesa nga. Mais yi apinga ofele. Et où me lipe. Jour na komi na ndango nae, ayebisinga o oye te sa musique ngabité. On bête moi forme monde comment tina na côté na bête ngo tout ça moi les moko zo lenga tout ça wana ba débit na yo na débit abi o testinga o test na bité na pasteur bien bon ndia yo yebsang bolo ko pasteur polingi ni nabi na campagne mais na yena $20 au pian instrument quoi abi 20 quoi après abi oh ben instrument bazo 60 200 $300 la bato wenge yo zo yesu na 70 ndeni akodi na ndango titanga abimisi kombi abibocha instrument na kati na peso un mois talana defa Personne ne me repose un peu. Dans ça, en tout cas, personne en tout cas, général je dois le plaire. Nazaro Luka, on a sommé sûrement la personne commande pas moi dans mon Allemagne. Soit charge à Liboulou. Au sommet Liboulou, attends la nécropole, bah $7 000 $8 000. Et ça problème t'es. Pour des fois je peux le faire. Nabi Lambo Ola Tabakunda eso. Ah, wana ye. Wa mudaba yosi ya pembe. Wana te. Wa bazi 3 ya pembe ko ye. Wana trésor mudaba sabilo wa. Trésor ngando. Ngando de wa me domaine na ye. Bon des fois on a dû aussi faire une chanson avec lui. À inviter Bisson. On t'a la paix bazo illustrer en. Inviter Bisson n'a pas forme. Papa forme meilleur compositeur il y a sa père invité biso to mbana nzembo na album na ye nzembo pesa so na sur YouTube bon mon nzembo on a papa forme donc que son nom vraiment repose en paix. C'était un mec bon gentil, il était vraiment il prenait le temps au vané bobeta ma solo des tout de rien, il était vraiment accessible. Donc le Trinayo Kinoiserie pour Kinoiserie bah Kinoiserie bah c'est là King Chris to ça les clips na ba sa père na ba danseur na ba bato na ukutana bon awa ba isobe ba vio nani ba léopard ba beta bambundana côté bon na kasa clip donc na illustré na clip te bon faut bien pasteur retard ne ça l'était na c'est déjà dessiné déjà bon avant na il y a liboge na ovima na kwena yuji ngana pasta oza premier volet. Deuxième volet, tu vois, on a tennis, on a yoji, tout. Ça la fois bêta pété ni voilà. Aux ouverture. Deuxième émission, bon, on a envie de me donc, Venabiso qui repose un peu. Kinoiserie, Zana Mbaki, Bablo Monde, aux refléter tout ce qui est congolaise, quoi. Qui songi, qui mouté mamabe, qui lukunya, qui leadership, qui bongayo. Comprends? Na illustration sur la carte nzembo wana na tiango et puis na mélangeango na lambe on na nga ba afrobeat na nga rumba te ke o ya koyemba rumba te na nga afrobeat na tiango na bengango kinoiserie donc boyo kango ebimara la d'ici les 30 les 31 nzembo na plateforme nzembo na YouTube na invité bino bo consommango donc kinoiserie tombe peka bien retour au pays retour aux sources nga mona na kata Kinshasa na découvrir pe Kinshasa ne bando lo bananga na mona pe ya bongo te donc nzembo na kinoiserie boya mona mutema moko mutako sa su muninga vraiment azate nga mona beti déjà première année na assure que deuxième année bino mo mona déjà ba béton ndenge mata na ba fer ndenge mata pour l'instant na une musique mais avant na kende na mona pe ba place yango ba te quand combien ba après ba veste ndeka tolobaki et puis on est là quoi. Pasteur Denis, merci pour ton appui, merci pour ton affection, merci pour ta participation. On est derrière toi. À mon éloge. Ah ouais. Voilà quoi.
Tu es grand, je suis un grand. Les grands restent avec les grands. Les grands traînent avec les grands. Les kings traînent avec des kings. Les premiers, les premiers. Tout le monde a les premiers, les deuxièmes. Les premiers, les dixièmes. Donc, équipe de France, de la SAP, on a passé par Mutumbote. Rifa Malenga, Parigo, Nangaï, Rifa Malenga, Baudette Lessa, Chinois de Kings. Dans Washington, grand pays. Na mona yepe, na pese pembote, na mona ye. Na Suisse, hein. Aza gentil, Mais na nga ba forme te, na nga ba forme. Mais na mona ki na yoji moi ba jaune vert. En fait, bata ba forme, hein. Bata ba forme, basé belé. Et puis bata ba forme ou solo, ba yebani. Net ba bino. Voilà, net ba ngaboué, Eric Poulet, ba Eric Poulet, na Londres batate. Na Londres ba Martin Scoudimana, ba Gauthier Mascotte, oui. Bon, vient na Gauthier Mascotte avant tout entrepreneur. Voilà. Mais na lobi vient na biso nani oya bandundo Asawa. Nani viena biso ya nani asaper zela nani toala ina na concert à Kofi Boye. Viena biso suka pembe bo asa mulai bo ngambe. Toala ina na concert à Kofi. Vieux commoné goya. Bon tanga commoné goya. Ya. Ba bien téléphone ba mambo de Dublin. Bah on a Kofi soit boka boy mutumo boy nani vieux moi à Londres boy na c'est pas l'année boy nani Tiboa Pula non Tiboa Pula te yete yeka yeba dédicace na oka viens na wana wa Tiboa Pula msusu wana nani azana Tiboa Pula boy Brice Pangi vieux Brice Pangi OK moi na chango yepe azana na ligne yepe ça va Brice Pangi ba japonais au Quito oui telinko inayoka kama na ebiete to pese ka bambote hapo biso to ate pona to telinko yaza prêtre yaza saper nandima kae ba ya Jamal Mukuna wana ya joli. Attention, il y a les titres de saper, il y a aussi ceux qui font les achats au bakota magasin wana to lobela on émission spéciale na yo au bakota magasin ba somba ka ba bimaka quelques salutations Rifa Obabi Cyprien Anzolo gagné bango Anzolo Cyprien Moïse Losenge Pepe Matuba Raoul Itono voilà il y a un palette les princes de diamants Itono Raoul il y a madame Karine Ville Pambani Anisha Manika vie Arbengao Anisha Manika maman de Raël Anisha Manika Aisha Manika Véro Odette Lesa Véro Mango Ipe na musika to bosanité Richard Lumba Nene Lopez Brother Mavinga Trésor Bozo nakata Switzerland aleki bango na mbongo. Merci beaucoup en tout cas c'était très engagant tomi na sur émission na biso ala bon abengao na linga boy tokomi na bozo yoka bozo trésor te ni na o jalousie o dirwa na sali nini we na Chevrolet batindika ngana boy ozoka sonité ba pension Jeep à Chevrolet et ba tindika na nani kamara na ngao nani Njora nanga bandeko Njora bando ye udi arena Njora udi arena olukingate Njora pe fela mona pesi mbote ya uli mushedi ndeni bomonani to koda mboka ana nyongo na ngai ya matanga tilelo baya bala pota ko futa ngai poya ba opia $10,000 après ça la moitié ska bengela baga oluka yo bon keti lo Arthur Zemene beta na beta bon Mbuta Lombi James Kabengele l'homme des immeubles. Irene Mukabila na Yuyu Mukabila. Junior Yombo à Batia Mitenge. Winnie Baruti. Jean-Paul Welly de London. Valérie Mala la noblesse. Gauthier Mascotte ingénieur de banque. Yananga. Jimmy Belao. Gauthier Mascotte Zoba. Jimmy Belao. Ya tout roba. Jimmy Belao. Tout roba moi na maman. Justin Paz. Maman Rifa na London. Junior Senda. Junior Senda. Ya Willy Pensieni, les bailleurs de fonds. Keisha Vanker. Kenimbumba arme lourd. Papito Kindudi. Nazana lelo mayele. Papito Kindudi. Papito Kindudi. Dino Matadi mon bela.
Maman Emilie Nzemba a tous pépélé en bétolo. Et ça, Rachel exotique chez Rachel Manning en Argentine. Il y a Marie-Hélène NHLM. Grâce Kachika. Au Katani. Gaylor Kello, mon ami d'enfance. Na Francis Mbala, na Pampo Binama. Grand frère, n'a pas propre Seydou Ninja. Justin Panzou, moi à Londres, mon ami personnel. N'a pas ça anniversaire pas petit frère propre. Nani wana. Pasta. Petit na Saint-Tiche ngando so sale moi vidéo après ça bien. Alors mon opé. D'accord. Il y a Zoya na ba plan, Zoya na iPhone. Ah iPhone Saint-Tiche ngando. Papa forme Saint-Tiche ngando. OK. Maman Denise Nakero, côté le bangate. Wana sa première dame incomparable. Abeda Show. Sony Good. Abeda Show. Côté le bangate pardon. Ah, il y a Jamal Mukuna. Ngasko ya Jamal Mukuna. Au moins avant. Bah il y a Jamal Mukuna, baza fort. Il était tado de Dieu. Guy Loano, monsieur le maire. Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre. Et wana ya biso Jean-Pierre Liao ya biso. Betlanga Sony Gouda. Sony Gouda. Prophète Condé. Liloba. Papa na Bobo Konde. Bobo. Yangai Bobo. Roger Conde, na kata Paris, Roger Conde. Bon, tu rambo malemba table vie na yo. Yé de piazza beta mutula yo. Abeta mutuna. Mutuna biso. Abeta mutuna biso na ina. Mutemenga na linga ga kaka. Waka pesu Papi Mokwei. Garçon de catalogue. Papi Mokwei. OK. King Lover. Mutuna biso apasi. Akenda. Zali. Azoyoka la te. Ayoka la te. King Lover. Ayoka la te. Muka Angola. King Lover. Ake hotala na suki na ngawa Osuki wana. Mabanga ya pamba papa toi na décembre zala lokola trésor. Noche baza noche congolais français américain. Oyo mo muto asali comme na asali au monde na potote. Ba Fourière, Yesu asali Fourière ba mbwa. Awa. Asali ya bambwa. Asali Fourière ba mbwa. Moi mo ebungi. Kino luka ngo pa na ye. Courage. Comment dire? Vétérinaire. Asala vétérinaire. Idée. Donc moi ebungi na nzela. Banana Kinshasa, mbal boso na mona bambwa na ndaku nao. Ah bon? Nana moni mbote. Ce baliaka bango nzela na mona mbote. Merci de retourner à cette émission déjà. En tout cas, des internautes, c'était un grand plaisir de recevoir Prophète des Nations. En tout cas, tu es bien habillé. Merci, Pasteur. Premier épisode. Tozon, on a parlé un deuxième épisode. Exact. Toya, to beta bayoji, to. Oyo. Bon, na moni Rwanda poto Rwanda voilà nani azam nani mutrabiso Kisinjo yebse na oluka ye to lia nan mbongo na biso esila nan mbongo na biso esila yo lingi biso te matela na ezala ki awati na bomelage matela na bakiti na yo bakiti na ngo ya caméra boya te sekate to sana mopaya. Fidèles internautes, en tout cas, c'est un grand plaisir. Je vous retrouve. La Kinazerie et puis les 31. Boya Vena, Arche, ok, message important. Mukande Sebima qui bat tout. Mukandani. Autorisation, vous savez, c'est autorisation au gouvernement. Ok. Ah, c'est bien. Mais il faut autorisation pour respecter ma principe. Ah, on a fait ça là. Donc, nous avons vraiment pas molabino pour tout fêter 2022. Mais bah, café n'a pas payé aux ala pour la vie. Kuna biso chaque dimanche, Toliaka. Kuna. Narge. Chaque dimanche, Toliaka. Toliaka. Foya. Yo, peut-être dimanche. Foya. Na yamba, na otiki le micro. Otiki le micro. Oui, faut y manger au moins ensemble. Wana fois ta. Théâtre boyi. Théâtre boyi m'tede. Biso dans la première salle. Au tcha biso na bakita liboso. Dikamote. Non, on va na liboso. Toi na problème te. Merci aussi. Merci à tout le monde. Merci à tous les fidèles internautes. Bonne année à vous. Bonne année à Willy PC, les champions d'or. Bonne année à Jamal Mukuna. Bonne année à Dani Chandou et à Bruno Lubika Monga propre à Foule Lukisou, monsieur le président. Bonne année à Nixon Boutique, la bière de lui.